Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et ça, les musiciens, combien de na cam? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont na cam? Oui, mais pourquoi les diables à travers un contrat? Kamba edi ngwa ke kamba kofi ke kamba wera pe mutabanda ke kamba obeloni ba ke luka kuna. Mais j'ai dit tant que prophète il faut pas luka nzambe ya solo. Bible lobby il y a les salis à aucun autre nom. Bien aimé na solo ba encore mon sakoli toko sibi liwa. Bien aimé na solo ba encore mon sakoli toko sibi liwa ya mutu moko munene ya musicien moko munene. Quand la solution, solution les salis est autour d'un nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois quand tu fais des sons, quand l'amour qui est dans l'autre qui mène à Bossani, moi on y a remarqué makambo mo comme la yo et image joannée oye la osima et na lota ki makambo ba senga na bimate ba tali senga songo na liate. Mais c'est parce que un esprit ba so ya ko yiba yo bandoto wana et ça na démon moko ba benaka démon ya mon fait. Et ce démon là azawana ka pona ko yiba ba songe azawana ka pona ko zwa ba songe parce que ayebi ce sont des voix par laquelle Kenzamba sola ba alors tu vas y bien voile. À ce qui n'a pas l'amour qui permet en normal. Ok, quand il va voile, ça dit bah y bien bala naie. Ça dit à combat la terre. Et comme jour à mariage, on va changer ma canisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et yeah! ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir.
Bozé Belé, Bogota Labiso, na Pessi Binombote. Merci, na confiance, na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci Mingi na yo Chris pour la prise de vue. Merci na Ninish Mosolo du côté réalisation. Merci na Eli, Bogosala Moussala Kitoko côté technique. Merci P na sponsor Nabiso Jésus Christ ya mesana ko sponsoriser chaîne Oyo Chebiso Télévision. Ndetolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko balandi, nane sengo pesa ya komona été pe ya ko sentir que vous avez belé beaucoup la biso. Merci na abonné na biso tout. Donc 123 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Nzambe ya pambola bino na ndenge boko s'abonner awa na Chebiso Télévision. Merci pe na maman Emily Setimainga moi si Nzambe ya mesana ko sponsoriser Chebiso Télévision, couper ça quelque chose pour être Chebiso Télévision et Kenny Liboso. Merci pe na yo maman Emily Isusu parce que yo olia kana ba orphelin na mana bitike nzambe apambola yo. Na yango bane ko balandi to contribuer na $1 na biso pour na été to sunga ba orphelin ba lia ba mela balata na décembre. Ah parce que décembre les allez bon mokolo ya 24 to kitabiso banso na ba orphelin pour été to tika ya kolia pe ya romela. Bandeko babolingo na avant na émission yo mena kopesa mbote mingi na molonga inanga Lydie Mukadi ma femme je te salue là où tu es. Merci beaucoup à mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va parler de rêve. Bandoto, des tokolo bana molonga na biso ya lingala parce que batu mingi ba ko négliger ndoto. Mingi balota me ba we bate nini baloti. Bandeko balandi lelo yo toye to expliquer bino ndoto ezali nini. Pona yin tolotaka. Pe maye tolotaka. Par exemple, yo lota monde bambo ba kolanda yo, omoni yo lota kana lupango wa famille, yo lota kaka ozala zamba, yo lota mamu bele na vie, oyeba ko discerner te ndoto et nikolo banini. Na yango na kosenga na bino, bozala vraiment scotché parce que avec l'homme de Dieu, na émission les locaux c'est là na loba mingi te na kotika ye à s'exprimer, abete la bino ndoto et puis ni tolotaka. Moto lanza me na pe chombote. Ah bonjour papa. Sangoni. Qui m'a l'envolé nzambe osabi so grâce tozali. Voilà. Na olinga natika yo moto na nzambe, mena yambo natika yo to sambele longo po ete bat barola na biso bazala vraiment mémorable na biso. Vraiment nzambe azwa lokumu et c'est une opportunité, on ne pouvait pas commencer comme ça sans pourtant to dédier moment au nzambe ningo lobi. Éternel Dieu puissant, to tiki moment oyo favorable na maboko na yo. Kolo disposer mité manion sego kabiso tika molimo santo a véhiculer message oyo to ekolo bana par na ngate mena ekolo bana par na yo afin que peuple na yo azala édifier pe azala éclairer na kombo na Yesu amen amen. Vraiment nzambe a pambola biso to lobaki eza to le car awa lorsqu'il y a une pensée de la part du Seigneur, on doit communiquer bana nzambe. Vraiment le lot nzambe a permettre ton nzambe a siminga itolo basir les songes sur les rêves parce que belé balotara monde rêve c'est tout un monde et un monde mobimba oyo bato belé pe lelo bazo souffrir et apena bato musu balotara te et apena bato musu balotara mais bakanga te là aussi c'est un problème. Il y a des gens qui font des rêves mais ils n'arrivent pas muso lota bien mais sera l'amour qui kabosa ndoto wana ezana bato musu pe balota mais ba yeba ka explication te. Donc pour dire que d'abord les songes c'est quoi? Les songes eza moko ya canal oyo nzambe asolo la rapé na ba oyaye eza parmi ba voix oyo nzambe asolo la ka na bana na ye s'il veut avertir ou bien orienter, ce sont des moyens où le Seigneur ayeba na ko communiquer na biso. Mais noto eza na trois sources. Source ya liboso eza nzambe, yami balé eza satana, yami satu ezali oyo babengaka na français ba rêve prémonitoire. Donc ce sont des rêves oyo mutakoza la tale loko na moi a remarqué ou bien kanise loko wana trop akepe a loti yango. Problème eza yango wana. Donc faut comprendre que noto eza na trois sources. Ya liboso eza nzambe, yami balé eza satana, yami satu eza makanisi ya mutu. Okoyipe kotale loko moko to monaki image moko pendant la journée et dès que vous dormez, vous pouvez avoir aussi ba image
image wana ko kozongela pe subconscience na yo olali ona lota ki bona lota musu eza na ngokaka makanisi na yo o baba ka subconscience na yo et enregistra ki makambo alors tango ko olala nde osali ba image wana là aussi on peut wana eza penza bandoto te mais na lobi boy ndoto eza voix par laquelle on nzambe a communiquer à kokite à communiquer na bato parce que lorsque tolala c'est le corps raison se reposer mais l'esprit ne dort pas. Esprit a continué à fonctionner. Comment c'est possible que là na butu ozolota on s'est trouvé dans le pango moko on s'est trouvé place moko songolo ça dit c'était ton esprit qui est en communication ou continue à travailler ça dit nzota kendane olala mais yo ozola nzota ke olala mais ton esprit est en train de travailler c'est ça le problème yango soki tobito songa na Bible to ya comprendre Job azolo baboye alobi Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Job a expliqué lorsque Batouba se livre dans des profonds sommeils, ce sont aussi des moments où Dieu parle. Oh, Nzamba yaka ko sonne pepe na ye. Na lobi ndoto eza esumarabiso eza na avertissement peut-être à travers ndoto Nzamba yaka ko avertir biso ayaka pe ko orienter biso. On remarqué même Joseph. S'ils étaient épargnés, l'ange s'est apparu de lui, il a parlé, c'était à travers le rêve. Naïbsaki Joseph habite Bolongwa, Bokende Sika, c'était na moyen rêve. Nenzamba ki ko sololana Joseph. Donc notre ekoki ko épargné. Awana kolobelani, na kolobla, il faut pas négliger des songes. Il faut pas négliger des choses. Et bela batupe, balotaka, ezape na catégorie ya batumususu, balotaka bandoto me bakangarate. Là c'est aussi on a pesa problème mususu mais faut yeba ke noto eza canal eza moyen ya communication on a koloba ke monde des esprits e ba kosola ko se communiquer na biso bien aimé. Et ça important, sur l'autre note, il y a une explication. Et ça important, notre nyonso, il y a une explication. Mais malheureusement, il y a un batebele, à kokine pe olota, mais à la mouki à bossani. Moussou pas la mouki à négliger, habiter, et ça là, il n'y a aucun d'autre. Noto, c'est un mystère. Moutou nyonso, tout fait une interprétation en noto naï. Et ça, par exemple, il y a beaucoup, il y a plusieurs exemples, au taliban noto. Nalobi noto, et ça mystère. Noto eza moko ya bakanal oyo nzambe ayeba kosolana bato nalobi en réalité na butu nzoto se repose mais l'esprit ne dort pas esprit asala ka continuité comment na kozala awa na lali donc ton esprit ebima ya mo bato muso donc na butu akuti yo pe mais comment ceci ba moni yo pe parce que c'est le corps ils ont se reposer mais ton esprit est bimi nous on a esprit na yo bimi et quelque fonctionner na lota ki ensemble la ponanga na lota ki otozala ki c'était ton esprit qui est en mission donc awa na ekolobela il faut pas négliger les songes awa na ekolobela catégorie ya batu mususu basala ba songe mais basimba rangote et qu'est-ce qui fait que basimba bandoto wana te parce que notre diable ebike eza moyen on nzambe a révéler kabatu a avertir kabatu a orienter kabatu yango batu et puis il y a aussi catégorie ya batu musupe à l'autre kate ata sambeli nengeni eza difficile à l'autre ndoto eza pena batu musuba ndeko lota mais kanga lisusu te donc diable a comment ko yiba ba songe na ye ba comment ko yiba ba message na ye. Ah, on a eu pensa qu'on prédire, mais na yeto analyser, na yeto to partager na biso. Et ça la bandote bele muso l'autre ba holandaye. Mutu chaque fois là la l'autre ndoto ba holandaye. Cela veut dire ton esprit est en captivité. Et l'inkolo ba ke molimo na yo est enclavé quelque part. Et ala mutu muso là l'autre ndoto alali à l'autre ndoto kazo sangana mutu. Bien aimé, ça ce sont des choses vraies parce que Job azoloba na Job 32, Job azoloba en réalité, dans réalité de l'homme c'est l'esprit. Bon monteza nzoto te, bon monteza l'intérieur de l'homme. Oh là l'autre ndoto sangana mutu. Effectivement, bien aimé, là ce sont moni makamanza me ya kale ala kate. Aussi to yoka déjà te, ezana batebele ba souffrir.
Noto moko et bandelaka plusieurs fois na vie na ye. Chaque fois l'autre même noto bakangie batu bakufa kala me yo l'autre bango. Cela veut dire ton esprit est en captivité na batuana. Comment que l'autre muto si akufa on a bandoto nyonso on a l'autre i papa na biso aekolo belanga na l'autre ki noko na biso noko na bino si akufa mais yo na songe no l'autre ye. Cela veut dire wana on appelle ça des réclamations esprit de mort. Ça dit bah ça n'a besoin na yo parce que Bible Zoloba il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Mais à chaque fois toi tu fais des songes au l'autre kaka batumoko bakufa batumoko non bien mais ça sont des choses et sengeli na biso ko sosola parce que balbi ndoto nzamba avertissaka biso à travers bandoto. Il y a aussi batumusuba ezala batumusuba lota bandoto aloti ndoto maman moko na yebi maman na lota ndoto mwana na ya kufi mais pendant la journée comme ça maman solamba pendant que maman solamba mwana a koti na cantine mwana ya 2 ans a koti na cantine ya kina mai OK maman dit c'est mwana koti na kati mwana meli mai mwana kufi OK maman na butu a lota kindoto wana mais problème maman a négligé obi ke batebele basima langa jour lo ce qui est révélé est condamné. Bien aimé, ce qui est révélé est condamné sur Sambeli. Bon, sur Sambeli, bien aimé, la chose ne sera pas condamnée. Bien aimé, il ne faut pas négliger les songes. Ce sont des voies par lesquelles Dieu parle. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens où il y a beaucoup de gens qui, basent la notion de discernement. Bien aimé, le discernement c'est important. Notre pas négliger kangote. Et pelé pe balota bitumba malamuki azotambola zua tata ensemble la te makambo mingi koti na ba vie na biso to bato bele ba bika ba réalité misusu po ba négligeaka bandoto misu pa monaka tala makambo zo komele lelo. Si vous avez une bonne mémoire on peut remarquer que makambo dans 2 ans ou 3 ans nzamba solaka na yo on lotaka ndoto moko pareil po ezala batu musungu na mais journée ndire na monango. Cela veut dire nzambe si a commis ça qui on a journée wana ton esprit est avant ça qui déjà et devant ça qui yo mais manque ya discernement obosana na yo. Bien aimé, c'est très important. Les songes est très capital. Yango comme on a Bible soloba na Bible zakoloba na Exode chapitre 32. Bible soloba na biso na Exode Bible soloba Genèse 41 verset 32. Bible zakoloba totangi na kombo na Jésus Christ. Je lis au nom de Jésus, Tozana, Genèse chapitre 41, verset 32, Bible. Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est que la chose était arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est attiré de l'exécuter. Cela veut dire, ici c'était Pharaon. Pharaon fit un païen. Bien aimé, notre moutounion sa l'autre. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Il y a des gens qui négligent des choses. Peut-être ce sont des choses pour l'otaka. Et ça, l'otaka souvent, yozana poto, mon lotaka souvent dans le pan nabino, l'otaka souvent, obiotika classique là. Mais à chaque fois, on se retrouve à Kana le pango, on se retrouve à Kozotang. Cela veut dire qu'il y a un esprit de réclamation, esprit à rétrogradation. Esprit wana elingaka stabilité te elingi kolobate ko zonga na le panga ya famille mais cela veut dire que stabilité na vie rozate à chaque fois banolingo ça monter cet esprit là et banda ko zonga yo ko tirer yo vers le bas yango ko remnabi songe c'est pas seulement les païens les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu nous tous nous pouvons avoir des rêves même Tozomona Pharaon c'est lui qui était païen mais il faisait aussi des songes. Et Pharaon pas encore négliger le royaume. Et mais Pharaon tigala on négligé. Pharaon luki batwa nenge na nenge pour soit interprétation claire. Bene boni ya bandoto batu balotaka oyo ba négligaka. Na lobi note zaka pona ba chrétienté. Même nous, même les païens peuvent avoir aussi des songes. Bien aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Nzamba zabolingo. Il parle à tout être. Nzamba lobelaka être nyos. Mais le problème d'avoir le discernement, il y a qu'on comprendre qu'est-ce que signifie. Olala qui n'a likansa Janine te, molali oloti Janine. Olala qui n'a likansa mobali bokabwane kala. Mais à chaque fois la bandoto na zongaka. Excusez-moi le mot. Et ana batumusu si abala déjà. Mais na bandoto ne souvent l'autre cas zozala na mobali na kala.
Mais yes ya bala déjà azarana papi, mais encore remarqué na bandoto na ye, ba se trouvaka na mobali akala. Cela veut dire, et un esprit moko ya réclamation, et ça na ba pacte bien mais il y a des pactes au batumusu basala, il y a inconsciemment. Et Moutouana, cela veut dire que cet homme-là, il n'aura jamais la stabilité dans sa vie. Dans l'ikamo et le mariage, comment il y a déjà. Mais à chaque fois, on a olotaka papi, olotaka bosane bolingo. Mais cela veut dire que vous êtes réclamé quelque part. Peut-être il y a eu des pattes entre binomi balé. Il y a quelque chose des eaux réclamées. Et souka libala, soko veillé dans notre anate. Et puis ceux qui va s'embelliter, il y a un jour libano et kabwana. Il y a un jour instabilité côté nanda kunayo. Bien aimé Moutoloko la Pharaon tout était là. Il pouvait dire que non, mais Pharaon a cherché l'interprétation. Boni abatuba lota kabandoto. Boni abatuba sala kabasonge. Il y a aussi des songes. Batuba lota kokaote na lota bamulota ko dans le mauvais sens. Mais on zando quitté. Mais à chaque fois batuba sala bandoto ne longinayo. Bien aimé cela veut dire il y a la sorcellerie inconsciente. Oh bazo utiliser yo na monde à ténèbres des gens agents, aux a représentés. De telles choses-là, tu dois chercher la délivrance. Nalobi les songes, Job a expliqué. Dans la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé, à des fausses l'otantala. Et zana batumususu. Alali azolotandoto. Ba bétier, malamu qui peut boire moni batras. Moi, je vis déjà pareil. Alors, tu notes bâti manzaka. Malamu qui n'a pas biki amoni ba manzaka nanzoto naï. Bien aimé, dans la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Boni abandoto l'autre ko négligent. Maman na l'autre noto, moi na koufi. Mais à 8 ans ensemble la terre négligée. Na ekolobe la bateau ba négligent ka ba songe. Boni le lopé le losana libala nozo le loluka volonté ensemble. Mais avant compte, si vous avez une bonne mémoire, il y a des songes que Dieu t'avait parlé, mais on négligea kanayo. Mais le côté nanda quoi libal ozole là ozotuna où est Dieu. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Job a lobby on y prend point garde. Bisonnet ozwaka garde te. Yango c'est important. Il faut l'interprétation d'autre simple noto ya pamba. Oyo Joseph azwa yango ne créa makambo. Joseph Obunisa qui était parce qu'il avait l'argent. Joseph a été combattu par rapport à ma songe. Parce qu'à cette époque-là, il y avait que des songes. Et bateau, il y avait que notre Joseph Azo Lota et Kokisama. Il y avait que songe au Joseph Azo Sala. Ata le lobité. Tant que Joseph a été que la banque biloko, balobi voilà. Balobi voilà. Balobi, voilà, il arrive, faisait des songes. Ces gens avaient peur, il y a des songes au Joseph Anolota. Il y a des lotes un jour, note Koksam. Ndeko blandi noto ni no lotak. Souvent, au lotak noto. Yo boyana mobali wano, boyana na mwasiwana. Mais à chaque fois, noto no se trouve na mwasiwana. Obima déjà dans le pan, on a binokala. Mais à chaque fois, yo lotak noto, oson se retrouver dans le pan de la famille. Bien aimé, cela veut dire, le pan de la famille, ils ont représenté la famille. Et à chaque fois, notre ça dit, ils ont la force, il y a réclamation. Ils ont matate, ils ont la famille, mais on remarque ma songe na yo, on l'a dans la famille. Voilà, voilà un peu bien aimé. Ce sont des choses que nous devons avoir. Il y a qu'à comprendre que le songe, monde, il y a ma songe, c'est tout un monde. Et ça monde mobimba que nous devons avoir l'explication. Il y a un moment Pharaon a boyi Ali Azakina. Pharaon il cherchait par tous les moyens pour qu'il ait la précision, pour qu'il y ait une interprétation. Il y a à cause de cela élevé. Bako élevé Joseph à cause de ma songe. Bien aimé, quel songe. Et après la batumusubo landanga on l'otaka bandoto mokangagate. À chaque fois quand tu fais des songes, soka o lamuki na lotaki menabosani. Mo oyako remarquer makambu moyo comme la yo. Et il m'a joigné à la osima. Et na lotaki makambo. Ba senga na bimate. Ba tali senga songo na liate. Mais c'est parce que un esprit bazoya ko yiba yo bandoto wana. Et ça na démon moko ba benga ka démon ya mon fait. Et ce démon là azawana ka pona ko yiba ba songe. Azawana ka pona ko zwa ba songe parce que ayebi ce sont des voix par laquelle Kenzamba sola na bat. Na lobi Dieu ne parle pas seulement pour les chrétiens, et Dieu parle aussi pour les païens, parce que Pharaon fit un païen, notoni no lotak.
nazolinga nasolana ndeko moko zo occasion olandanga ndoto nino lotaka ndoto nino lotaka oyo se repetaka awa Joseph liboso ya Pharaon Joseph alobi soko moni ndoto ezo se repete bandoto wana olotaka ndoto ya ndenge moko bazolanda yo ezala ndeko mo singa papa so ikana zizemi so na lotika ndoto babeti nga nzete journée wana foka kama makile bima omona kama eloko mo pouf makile bimi cela veut dire spirituellement déjà batake yo spirituellement déjà ton esprit est manipulé dans le monde des ténèbres bien aimé ce qui notre zalera pas mutuloko à Pharaon il n'allait même pas voir l'interprétation yebi nazunga na tuna yo quel songe lotak et puis bandoto ni ne bandela magana vina yo pourquoi yo aussi marabandoto te ok ce sont des voies par laquelle on nzamba solana bato okoki kolota pe satana ko averti yo oloti mwana kufi oloti osala accident mbosani nwango wana za ba avertissement ya satana ba ko biso ko osala accident mais la muki loka mutu nyonso bondeli pete obimtala tozana fin de l'année yeba ke na fin de l'année ba sacrifice salimaka et puis ça na ba compensation ya ba sacrifice. Et ça, les musiciens, combien est-ce que vous savez pourquoi oui, mais pourquoi les diables à travers un contrat sur 10 ans, 10 Sili. Et ça, les musiciens profanes, mataki, et ça, mais aujourd'hui, à table, sali makele les abangote. Autour na pourquoi ba se trouver na kamba, et wa kekamba, kofi a kekamba, ouais, rappel mutabanda au kekamba. Mais j'ai dit tant que prophète, il faut pas l'oukanzambe à solo. Bible lobby, il y a les salis à aucun autre nom. Les noms se trouvent, les salis se trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, qu'on se couvre dans le remorté. Il n'y a que Jésus qui peut sauver tout ce monde-là. Quand ma a solution, solution, les salis est autour d'un nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobby, oya kondi manda kobika. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, na solo ba encore mon sakoli. Toro sibir liwa ya mutu moko munene, ya musicien moko munene. Soki oze interpellation. Na cité ba no wana, na lobby, na identifier mutute, mais na yebisi baluka nzamba solo. Sali eza na kamba te. Pourquoi bato bando négliger mais ba courir na kamba. Bandeko ndeko kofi, ndeko wera et je ne sais pas qui d'autre encore, même les politiciens, les salis se trouvent dans le nom de Jésus. Salis sana maboko akambate, bolongwana ba imagination. C'est là que Dieu qui peut protéger quelqu'un. Mai mokote nganga kufaka, prévenez. Namoko to sibisa, baliwa combien na nzela ba Congo. Combien ya baliwato sibisa? C'est le temps ya koye pananzam. Nandeko loba sur les songes. Bandeko ba négligera bandoto. Ndoto ni ne se répéta kana vina yo. Yo pozola na pourquoi kanga bandoto te. Ozolo ndoto yo na mobano bokabane. Musalo ndoto ba panzi biloko na ndako. Mais zo l'action déjà dit des autres. Et zo l'action que instabilité, zo l'action que bilimo mabe. Musazolo tambalota kamba nyama balanda kai. Mbualanda kai. Bien aimé, il y a beaucoup des explications par rapport à Basson. Nabi, c'est tout un monde. Et ça, monde. Parce que beaucoup de chrétiens, même ceux qui nous suivent, négligent l'aspect et songe. Job alobi dans la réalité de l'homme. Notre ne se répète pas. Et pourquoi yo l'otarate? Nana l'otarate. Oh, mon on peut nommer. Moi, nanzambe a solo, nous à solo folotak. Comment yo lotakate? Et qu'est-ce qui fait que yo lotate? Ça dit ba lingité parce que ba yebike nanzela ba songe nzamba relaxon nzela nanzela ba songe ko sa ba précision ya ngomoni le diable s'élève il envoie ses démons pas yiba ba ndoto ya bato bien aimé ndoto nino lotaka prophète ya zawana parce que tant que la can expliquer nous autres que nakolala mais l'esprit fait la continuité esprit est là la kate même l'esprit est pour fakate l'esprit a ça la continuité. L'esprit sort, on a là dans cette trouvé Naba Congo, mais tu à Kinshasa. Cela veut dire ton esprit et qu'il n'a qu'un voyage. Cela veut dire ton esprit et qu'il n'a quelque part. Maintenant, tu dois avoir l'interprétation par rapport à cela. Nous tout le monde porte à la 3 fois 4 chaque année. À la fin de l'année. Bible lobi boye.
Vous qui ne savez pas ce qui arriverait demain, comme à l'obité, et ça n'a pas sacrifice et pèse à Maranamboka, na famille, et ça n'a pas famille, chaque année, va couper la moutou. Chaque année, va tout faire, va couper. Bien aimé, dans le monde spirituel, et souffagaté n'a problème à distance. Quand ça te place aux arbres encore ma tête, le monde des esprits est suffocaté na problème il y a distance au billet au visa non ce qui va atteindre yo ba ko atteindre yo dans les cas qui a le mystère des songes. Bien aimé, il faut pas négliger des songes. Ozlo takanoto na cimetière papa kufa kala mobali bokabwana. Bien aimé, derrière toutes ces choses là et ça n'a explication problème na yo lingi ko luka délivrance te ozomo na makambu mozolala ozolota bandoto de comment baso bon sa mariage naïe fala bala mais lali na butu aloti ba yibi voile a ce qui na ya l'amour qui peut amener en normal ok ko yiba voile wana ça dit ba yibi li bala naïe ça dit akoba la te et comme jour à mariage mo bala changer makanisi et comme be makamwe ye belé sali ke li bala sale maté ok la nuit déjà Dieu l'avait parlé voilà si ka ba mema li bala na yo bien aimé les songes c'est tout un monde bandoto ni no lotaka yope o lotako kangaka te le prophète de Dieu est là. Bien aimé, il ne faut pas négliger des songes. Il y a jusqu'à présent notre loti est compliqué. Pourquoi na loti na suba? Pourquoi o loti obota na butu? Yo mutu normal obota te mais na butu olali osolota ndoto oboti ban. Cela veut dire eza na force ya mari et femme de nuit. O eza ko agir na kati ya vie na yo. Yo bota te momo na ba symptômes wana. Un mot ma belle est gonflé, un mot que l'on est chanzénine. Ça, ce sont des symptômes. Ouais, zotalisayo, ba cycle, ba perturbation, ba cycle. Bien aimé, le monde n'est pas physique, mais le monde est spirituel. Voilà les songes oyolota. Problème n'a yo pas ces eaux comme parce que tu ne veux pas voir l'interprétation de toutes ces choses-là. N'a pas si message, bien aimé. N'a pas si message. L'homme de Dieu est là. Mon numéro est là. Prière et ça domaine nabiso et sa vie nabiso. Il y a des gens qui nous appellent. On zambazo c'est la bika moi. On peut baso kangolama. Na lobby na moka nabiso. To sibiliwa. Il y a musicien mo mnene. Alors eza sengotia repia message. Mais sengoza que message oh et comme la bango baso ne pas nzambe. Baya est pas le vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobby. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le temps, bien-aimé. Bon, verset makila batuto. Bon, verset makila. Satan a de côté. Le diable n'a pas l'amitié. Azan amité. Quand maison s'écoute, le secours c'est Jésus de Nazareth. C'est le temps de venir à lui, de donner votre vie à Jésus-Christ. Vraiment, Nzambe a pambola biso, bande konyon so basaki occasion Rolanda biso, eza oyo Nzambe souffla kinanga, na solana biso si ba rêve, parce que bana na Nzambe ebele, bazolota bazo ebate, misu soupe basambela pona ye pona ba mari de nuit, femme de tilelo. Benga Mosala Nzambe va prier, il va aussi te dire pourquoi bandoto, pourquoi ba réalité des obandela, ba jeunesse qui yo, ba kotsa qui yo prier mais ozlo takaka même noto et même ba réalité. Il y a une raison pour laquelle le prophète Michel aleka ki asolana biso. Yope mutolo takate benga prophète, yope mutolo takokangate benga prophète, yope muto sala bandoto et répétaka. Oye ba explication te, olota rozo makambe, il y a beaucoup des explications. TV et Satan. Donc, numéro Nabiso Angoyo avant l'Assemblée là. Numéro Nanga Ezali, plus 243 89 66 91 613. Donc, Nabandel pour la meilleure édition. Dans le plus 243 89 66 91 613. Appelez l'homme de Dieu, on va prier ensemble. Il y a beaucoup d'explications par rapport à Yaba rêve, aux 8 ans, il y a Oupé Saté. Ma explication est zébélé. Benga Mosale Nzambe, il va t'orienter comment vous allez faire par rapport à Yaba songe, Yaba noto o lotaka, et ça la réalité o yozo négligé. O lotaka to sambe la kamokanga raté. Sokana la mukendo tango kimi pourquoi ndoto kimakayo. Donc là quand vous allez nous appeler, nous allons donner ma explication claire par rapport à cela. Nasambeli tendre père.
bonyon so kozo occasion kolanda biso kolo pambola. Kolo pesa solution. Na yebi que le diable a même ma distraction pour ces fins de l'année pour la distraire bananzam. Kolo ba no ba bimana distraction. Ba bimana distraction. Longisa ba santu partout bazali na kombo na Yesu Christo. Amen. Vraiment Nzambe apambola pe Mama Benanga en Nouvelle-Zélande aux occasions Olanda Biso et tout le monde qui aura cette Pambola Dorcas, Pambola Bénédicte Ngoma, vraiment toute la famille Ngoma, Nzambe apambola bino, prophète appelle numéro, appelle-nous au Tozawana. Numéro prophète et Kangamakate. Donc 24 heures sur 24 heures, Tozawana, Toko Sungabiso, na prière, Penzamba Pambola toute la chaîne, au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, le plaisir était pour moi de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Un grand merci à vous, nos abonnés de Chebiso Télévision. Merci beaucoup. Nabana ya Katakokombe Mujuma Igemene. Napesi minombo tembo. Tu na bongo l'homme de Dieu a pesé l'union sur Wandoto. Nabanzi Oyo, l'homme de Dieu a lobby et Baxelabino un plus. Bozo molimo en discernement. Bino ba ebolo taka. Bon négligeable parce que Dieu parle na le lenge belé akolo belo na ndoto akolo belo pe na nenge moko boyi. Donc c'est la biso ba na nzambe toye ba ko discerner mai otolotaka. Merci beaucoup à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth parce que c'est lui le sponsor de cette chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga Monsi Nzambe. Maman, merci beaucoup na initiative qui toque aux joies ya kosunga ba orphelin. Un grand merci aussi à toi Ndeko Chris pour la prise de vue. Merci à Dinige Mosolo. Hein, on est basé réalisation. Dinige Mosolo. On a comme d'abord Elias Moussala qui est au Sala. Merci pe na Lidi Mokadi, ma femme. Merci na batutu oyoba ko benga pona ko contribuer $1 na bango na opération songa orphelin na $1. Nzambe ya pambola bino, nzambe ya zong sebele, nzambe ya fongola lola. Poete misa na bino kene liboso, makamnyo so boko sale kene liboso. Yo pena no contribuer na $1 na yote, ndeko na ngai na kosenga na yo. Tala mabele malamu rolona ya kopesa $1 na yo poete nzambe akanisa yo na makamnyo so sala ya vie. Na yango un grand merci à tous nos abonnés encore une fois. Merci na confiance na bino oyo bosala biso. Biso na part na biso to kozanga te ko battre la confiance wana poete to besa bino mabakute. Bo s'abonner belé yo muto na ndi émission s'abonner na nte. Cliquez, tout ça, to comme on a 1 million d'abonnés, na bansi année au toko 2022, toko sabongo 2001, toko sabongo 1 million d'abonnés pour être tous appelés trophées au bapé na YouTube pour unité parce que tout ça, on s'en a besoin de toko. Nzambe pas pour la bino mabota na bino, toko prochainement. Bye bye. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Songa orphelin à $1. Alia, Amela, Alata, initiative de maman Emily Setimaïnga Mosinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo, na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça, la Boulam, livre souvenir et fond, même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimaïnga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quand tu to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau,
avec un charmant décor, un confort exceptionnel. Bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau au croisement d'Ibaya Kassavo. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est à Chebiso TV. Oui, madame, na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.